Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Basoda babimi na Kanfaza bazo soutenir bana bango ba sa kulu na quartier. Yo ko kamwa mambo le kana kino yo. Basoda babimi ba sa kulu na sika mona bana. Ba beta masasi ya ba policier. Ba policier baza mopanza koto yo. Kuna bana basoda pe babimi na papa na bango ba arme. Bazoki déjà policier. La kukamwa makambo ya bonze le kana Kinshasa. Lakini ici ba policier, ba militaire à Kanfaza. Botoza na veni mukelenge. Arrêtez de faire ça madame. Bazana arme tika. Ba bimi bazo buka bandako ya batu. Ba militaire ba kimisi ba poli ba chasser ba policier. Abenga ba garçon na boya, abenga ba bana bango baya. Azo benga bana bango baya ba bundisa bato ya quartier. Donc ba ko bana Kanfaza ba koti na cité na sima ya Hôtel Babel. Somo. Toza na Barumbu na sima ya Hôtel Babel. Afin de ce la militaire à Kanfaza, ils ont bêté ma arme donc contre les policiers. Ils ont côté la main à la Koulouna. On a Kinshasa, ça va aussi sa maman boulette. On a esténé par Koka vraiment. Bachi. Maman Miké na Kinshasa. Aux hommes, on a battu les militaires, on a battu panique dans le quartier. Maman, va quitter. Yo! Quitte ça, moutou na yo. Quitte ça, moutou avec ta robe de yo! T'es long là? Affrontement, la police, là va faire un décès. La police va faire intervention. Oh, bah militaire va côté libre tout si na carte ça va venir. Ba côté libre tout la carte ça va ndako ba militaire ya Kanfaza toza na Barumbu na venir mukelenge to boye consort. Bonheur, terre bima. Donc Maman boye comment la Kinshasa? Na Kinshasa vraiment en plein centre-ville ba ko kaboité. Est-ce que l'espoir est ça pour moi guerre à est ici là? Ba militaire à Kanfaza ba koti na bandaka bato bazo piller. Na bana bango. Tala ndenge baosala na miso baparent na bango bazo couvrir bango tala. Oh donc ba militaire ya FARDC ba militaire régulier bazo panzana bana bango botala bino moko. Botala ne bazo panzanda pour bato. Bazo panza. Donc la police masasi, la policier va kimi, policier m'a déjà blessé. Vite conduit à l'hôpital. Bon monine bazo piller na bala bango wa côté li bato na ba venir. Oh non, so bozo mona ba police FARDC. Ya Kanfaza na bala bango.
Donc Fati vraiment toka moins. On va comme on bête ba makasi on va batwanga banda kulikolo. Bana wana bazokota tina butu basali ba désordre. Soki police intervenir ba parents na bango ba bini bazo soutenir bango. Bango wana na arme. Bozomona. Awa toza na nsima hotel Babel bamilitaire ya camp Fazan. Voilà police. En tout cas, bisimo oto chola awa na bato na kati. Toza awa na nzela mimosa, donc c'est triste. Il y a ce quoi na mai excès de vitesse na bato na kati donc mutazo bimate. Vraiment les a pas si makasi donc ya c'est liya. KBG wawa ya c'est na kati wana. Kati ya mai na bato. Ya c'est la musine makasi. Mela kati. Awa nzela mai yasi moko ekwe ya kiawa na batu nyase pe ezomonana te ekoti na lidindi na mai tala ebele ya bantu oyo apaka ye ekoma te ndenge bekaka eza na sa bona bato baza na se Zambi bele ya bato oyo atangile awa bantu bakwei na mai awa anzela mai awa mutu yasi moko elekaki mbala moko na kati ya mai awa nzela mai yasi moko ekwe ya kiawa na batu nyase pe ezomonana te ekoti na lidindi na mai tala ebele ya bantu oyo apaka ye ekoma te ndenge bekaka eza na sa bona bato baza na se Zambi ebele ya bantu oyo atangile awa bantu bakwei na mai awa anzela mai awa mutu yasi moko elekaki mbala moko na kati ya mai Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.